Yaya motema pasi. Eborito zala kaka yaya. Yaya. Toye batoke na poto sosoma yaya. Yaya noko fidela zolela. Yaya. Yaya. Congo température, ya maman Rosette et la fleur, Nadamou. Après avoir défilé dans la cité Pola, mais cette fois Congo Température TV. Désormais, suivez-nous sur cette chaîne. Congo Température TV. Congo Température. La patronne, Rosette la fleur d'amour, chaîne à solo. Émission religieuse. Théâtre, musique, environnement. Bah, émission sportive. Émission politique, donc nulle part ailleurs. www.congotempérature.com. Nous avons information à temps réel. Congo Température. Et y a mon pépé Asika. Yaya Tobina, Congo Température. Et y a mon pépé Asika. Voilà, grand merci à tous les amis qui nous suivent à travers cette grande chaîne Congo Température. Madame, monsieur, encore une fois, c'est bien moi les vôtres, les préférés, les meubles. Jérémy Luemba, pour les intimes, les renards du désert. Nous sommes là. Donc, Kake Beti, Sangoya Mawa, le poète, les grands Baoba, la légende de Lutumba Simaro, ne plus. Donc, il venait de tirer sa révérence depuis Paris, Kuna. Papa Koufi, donc, Bana Poto, Congo et Ningani, Kinshasa pe Ningani, Toza, on a venu Isangi. Donc, à deux pas, il y a Ndakunaye, na résidence, je pense que bon, la image de Zui, Ndenge Batubaza émotionné, Batubazali Kolela, vraiment c'est triste. Aza le vieux oh to tika la musique en biso donc baobaka Ndenge Malobaki moko na okende kake ko beta. Na mbula lobi ya butu kake beta ki bandeko za témoignage vrai. Et nzamba zo lokumu na repesa mingi merci. Na bandeko nyonso oyo bazui matanga oyo à cœur bandeko bazali banda baza na Kinshasa baza na Afrique. En tout cas, merci mingi. Tole la papa Lutumba na honneur. Tolingi trouble té, désordre té, et bandara karaboui. Je pense que Bomoni est arrivé à Tchaka Congo, Bomoni vers Kiskiamongana, le président Sokoda, Bomoni ba musicien pe ya bana oke ba lobby, Bomoni témoignage ya famille, bana ba koko ba leli. Donc na pesi mingi merci na bato baza cher pour nangai, piko Kiedika Songo. Motema Muriel Bantou na Belgique, sans oublier Maître Siza Souka ma puissance ya Mikili. Donc on appelle père, donc Maître Siza Souka ma puissance à Mikili. Merci mingi na Serge Leco qui est le mannequin d'Orléans. Merci à Jorgi Samba, le procureur autrichien. Merci madame, monsieur, na bandeko la maman Elisa Litouli à 0044 code à Londres. Merci à Feta Bébé Limbiti, maman sociale na Australie. Joël de Wissa également na Pesiombote. Merci na bato tout balandara biso en tout cas bato balingara Jérémy Luemba. Na sala musala pona rosepe sabino na bota la peine exclusivité intégralité. Oh tout est bon c'est pour Nabino madame monsieur restez scotché branché sur Congo Température. Maman Rosette la fleur d'Hambourg. Oza maman Nabiso. Et le roman comme la société donc maman Rosette la fleur d'Hambourg. Oza mère Nabiso, merci pour tout. On est ensemble, restez scotché branché. D'accord.
témoignage c'est belé. Donc ça ne sert à rien na banda koloba témoignage parce qu'on se connaît depuis des années. On est liés depuis des années. Donc à comme grand frère naïbi makambo nanga pe naïbi. Donc le témoignage je crois que ça ne suffit pas. Et puis na kosa la témoignage nini. Pardon? Na France. Donc ndenge na uti oloba na moninga na bino aza icône ya musique na biso dans le domaine culturel en tout cas c'est un icône. Par conséquent je crois que le pays a le devoir ya honorer moto ya ndengo. Monument on est ça ne suffit pas pour na moto le quoi vieux Simon. Donc je crois que le pays a honoré à la mesure il y a grandeur na comme na ina ba suwe na ngapeza ya ngamoko ya ngwana fo pays a honoré supporter katalaka papa na biso donc pas sika ya ngwana akenda razonga mbalo akeli bela nzamba zoka lokumu eleke bele olo bezate papa le tout ma pona ngaza témoignage et da sanga na koma lelo boyza papa le tout donc ngaza Solange bibonga pona ye donc belé on le baout exact moi j'ai les belé donc as a cher pour moi donc je sais comme on est non la le biba beto sala katoye bakana sima na tekina yo kanita na sala mwana ngana bokoli alingi de boka bona ko komande binemi yazi maro kakebeti na motema na ngai makila nzombe panzani mokoto toelenga pesa na itebezane lelo tikamo na maboko ndani ya kwake ya yo ndilo to de famille ya baoba ekwei lelo naolekana sukoto nabanolekana mushi yaya motema pasi ebongi tozalaka kaka yaya toyebi toke na poto zozonga yaya noko fidele azolela mais sur la soirée que on m'a dit Vessimaro après Vessimaro ils ont dit donc après nous mais ils tout était chez tout la bande au de salon en 2003 la bande au Nouveau Testament on avait à Yemoko poète en bas sur la bande la mère frère OK toye bani aux anda kuna ngai bango nyonso tuna bi bango tout ko voya ba kutanga yo na beti les 4 disques et puis la seule album na kachaba na OK toi ba bureau nem te induisa qui vient erreur te toke dans bon te ça bureau moi le lois te bureau kufi ya ba ka njete mutamta ningisa za parti na ye tozo e banati to tika la banani to comme lelo bala mobola no to ningisa ko banani ba obeta nani ba obeta te donc merci papa le tout mari mutasima bati atikala na bana OK akamba to ibaton sa sali pourquoi pas ko pesa confiance na mutasima lo yote ma ko contribution de bana bon ba voyage moto sala na dolesi atunanga kaka j'ai tout
Après Franco, c'est qui? La Vandinière, dans le bien de côté. Après Franco, c'est Simaro. Et puis Bandé soit tout engagé tout. Après Madilou, c'est qui? La Vandigarani. Après Madilou, c'est Bofik. Mais après le Tumba, c'est qui? D'autres laissez le temps au temps. Ok, merci. Tout à l'heure, je vais tout peut-être regarder charge. Il y a mon papa qui m'appelle charge comme tout le monde. Conclure bon. Et ma charge, c'est un gars qui est mobile, qui a fait 7 personnes qui ont fait ça. Et puis, tu sais, je suis hockey. Tous amis balé na godé le azana manda na la sala ba maso tout ça la bango les amis maramba lo baté to kaliso to ba ke bana o ke amis balé el manda na LG tout bon yanga za OK base les bêtes à bêta la ngapé déjà les tu na bêta na sisi des même tant que moi na yemo ku ta bêta na orchestre na ngai ça n'est pas pour rendre ma table. Et tout ça passé, disparition à papa, tiens, Laza abattu, ça me caille mon tombé, c'est pas ma casse. Ça fait vraiment très mal. Yakobungisa, s'il vous plaît. Il y a Azad direct, hein, en direct. Donc, ils ont vraiment passé. Non, ça, dans la bine, vous irez, c'est ça. Ah, c'est un téléphone. La 5h du matin à Lilo, n'est pas parti du donc pas Koufi Lilo, la 5h du matin à Paris, n'est pas Koufi. L'histoire des informations des Africains qui ne peuvent pas faire la poisson d'Afrique et des Macron, papa, souvenir quand la musique est belle, on a tiqué le biseau, on la musique congolaise, la biseau, on a tiqué le biseau, tout le monde est sanité la musique congolaise, la biseau, souvenir quand la malam, on a moussé à la organisation. Déjà départ d'émission de parce que quand on a 8 heures de voyage, c'est non, il y a un moment qu'on a directement. Air vraiment dans la précision. Beta, après ça programme chef je la remettre là Fulakari chef la remettre boui là na ye tu makambo salami ça ya manda ngazo mona na Rwanda mais tant na ye bana mai ba fatla ki ba eta récupérer ba beta la bayanga ça la unité de lui na ko ba sa préparer la lambi na to na beli pour venir na kacha na bana okinga la sala album vous savez na bana ke
banda na ebité neti je vous obeta na faire comme na beta c'est la première disque na beta les salles d'attente les albums à 10 chansons tout petit deuxième album ezali encore et toujours troisième album de Osala J'ai des mères et Bimi Koutouté quatrième album de Osala Ma prière à Mondomone à confirmer un message toi le na 90 ou ya na monique ils ont évoqué ça ici parce que là moi passe parce que producteur n'a pas dit Chris Bouza Angola album est limité on doit trouver la batalla on sent ma case est à Soudan même ça quand j'aime mon ya yemo ka lobaki donc moi j'avais si moi ça dit maloba est à nini ya zanjete la beta guitare ça dit ce qui a zanté comme la beta ça pas bien godé ça bassiste mais là il y a malamu na moni belé malamu na moni belé à singala ba kunjandenge na ndenge et puis alobaka likambo alobaka ke ngalo ba mettre faje tout ce qui au kufi ngala kunda mais ce qui ngala kufi bien ko kunda ngate parce que ça bébé l'état on a ça c'est bébé l'état donc l'état en tout cas merci na Raïs les biso de ebo leki bao bayete na souci so na pasi so na bolingo te bao wana pe bazali nde toza na matanga boye esenga kaka kolela te matanga eza na besoin ya makambo ebele organisation nyonso tout ebele wana mutu na mutu akoaporte pierre na c'est comme ça omoni question na eza bien mais tokoma trop polémique ata na mambo matanga bomona tomosusu mpe akokenda ngo na ndenge ya polémique te bao bayeti wana bakokabola mpe pasi ntango mosusu mpe babengai liboso na nga toza nde mpena na pasi antuka tokenda ngo na ndenge ya banini te aza vie na biso tu avie na biso tu wenge ebetaka musike ya genre papa lutu soki bakilin kidumu yebisanga soki motema na yo eza kaka polele oyo bakwa masuwa masuwa ekona na loseba eleti quartier latin babetaka kutu de temps ebele kutu comprendre maison mère nalobi déjà BCBG même Ombae Omba Zaiko Zaiko pe Zaiko déjà bango baza kuna polémique kutu te biso tout la timwata tobetaka baleta motango efuide fololo na loboko kende na lilita ya papa osenga bolimbisi oboyaki koloka maloba maye monaki eza moins identique donc to perdre mutu moko boye aza très important mais ce qui est important eza nini atiki déjà nzela oyo okoleka mpe na ekole ya musique te mais otangi kaka na musique ya papa lutumba oyebi mpe osepelisi bato donc ce qui est important c'est ça eza oyo tokotikaka oyo atiki eza important mpona suite ya musique na biso pasi kane na lobai na ebandeli ezosakompagne na esengo moko boye omoto yango akufi me atikeli biso nzela oyo tokoki kolanda oyo kokosalaka bavie ya bato mpe ezala bien c'est ça ya papa lutumba ezali souvenir nga moko kande nakozala nango te nazwa nanga chance ya kokutana na papa lutumba te nafanda ne na sura bien que naza quand même awa pembeni dans le barrage mais mutu tu akozala na bon souvenir ya papa lutumba musicien nyonso fo azala na bon souvenir ya papa lutumba na maloba na banzembo donc voilà souvenir ya kitoko eza déjà oyo apesa biso oyo apesa biso mabele tokomwakilaka soi mabele Patrick Mangasa bakokundanga mandaseli pour moko mabele
mosusu ezali wana toyaki na mabele mpo eza banzembo nga na ya kolinga mingi me nzembo oyo biso olinga mingi ntango tozalaki na dimi pena ya badimi ezalaka bomba mai na yo ya miso okolela masumu na yo naboya simba nga na nzoto maboko maya matoni makila motema nga yozokisi otubinga nde likonga kenda basukola yo maboko epai ya sango na obenito mama seleka kwe. Voilà. C'était hier, nous sommes déjà Mikanda. Voilà. Oyo Toniak, tu sais déjà gouvernement, délégation baptiste qui est de Paris. On a qui est remonter, ceux qui n'a les grands lacs séminaires. Il y a une délégation déjà prévue pour la token de France. Ils là qui a dirigé la papa le papa Félix Kamangana, besoin quoi, Wera, Jibé, Machala Mwana, Bilabel, Jean Goubal. Autre ça qui déjà délégation qui est de Paris et qui est remonté vers Mourad. Voilà. On a 0 heure de cela qui n'a moins à Salon Tumba. Voilà. Mais en tout cas, on va se dire. Mais peut-être que moi, Azoya, c'est vraiment que. Et donc, c'est pas le ming j'ai réussi ma mission. Qui est comme 80 ça pour le Tumba. Dans le monde musique, sur le monde balabal, le Tumba Simaro, c'est Tchaka Congo. Sur le monde guitare, naïe. Il n'y a pas de Tchaka Congo. En tout cas, vraiment que. Voilà, grand merci encore une fois, chers amis téléspectateurs. Nous sommes toujours à Kinshasa, plus précisément à Lingouala, donc place à Sanef, place au Bayrija.
statue à Papa Lutumba Simaro, le poète. Donc, dès son vivant, à mon avis, statue Oyo, il était lui-même présent pour l'inauguration. Donc, aujourd'hui, il n'est plus. Il a tiré sa révérence. Paix à son âme. Donc, nous sommes là pour Papa Lutumba comme il faut. Bisobana, Bino, papa, maman, bandeko. Donc, ensemble, les Congolais, tout. Il y a bonne musique, il y a classe musique éducative. Donc, tout honoré Papa Lutumba comme il faut. J'ai dit comme ça, grand merci à notre patronne. La seule, elle est unique à son genre, Maman Rosette La Fleur d'Hambourg pour l'assistance, le soutien. Merci aussi à Lemuntu Zingifumu Jean-Claude, chef coutumier à Paris. Je me répète, Lemuntu Zingifumu Jean-Claude, chef coutumier à Paris. Donc, mon vieux, merci pour tout. Merci à Maître Sizasuka, ma puissance à Mikili. Merci à Madame Mamine Zemankoïna Dublin, donc Bato Bazarananga de cœur. Voilà, Papa Lutumba Tiki Bisso, autorité à Mboka, Balekaki Batiki Fleur na Bango, en signe de reconnaissance. Bana Lingwa la Bazaro Lela, Bana Kinshasa, Bandeko ya Brazzaville, donc Africain presque Nyonso. Monument ya rumba congolaise yo akufi o apesa ba composition na ba vie na biso Carlito, apesa na ba Pepe Kale Ampania, apesa na ba Madilu system, ayembisa ba Pepe Kale, ayembisa ba mission ndenge na ndenge. Donc Tozawana, encore une fois, les vôtres, les préférés, Jérémy Lemba, les renards du désert, la force neutre, l'avocat de la jeunesse. Abonnez-vous encore une fois massivement sur Congo Température. Merci à Georgi Samba, le procureur autrichien. Merci à Maman Elisa Litoulia 0044, Code à Londres. Merci à Maman Fifi Kilolo, na Paris. Merci à Feta Bébé Limbiti, en Australie. Ainsi qu'à cette grande dame qu'on appelle Sugar à niveau aux États-Unis. On est ensemble pour de vrais. Check à suivre à la prochaine. Bye. Mon Congo Température, ya Maman Rosette La Fleur d'Hambourg. Après avoir défilé dans la cité Pola, mais cette fois Congo Température TV. Désormais, suivez-nous sur cette chaîne. Congo Température TV. Congo Température. La patronne Rosette La Fleur d'Amour, chaîne à solo. Émission religieuse. Théâtre, musique, environnement. Émission sportive. Émission politique, donc nulle part ailleurs. www.congotempérature.com. Pour nous avoir information à temps réel. Congo Température. Et y a mon pépé, Congo Température.